on a lancé des alertes. Attention, n'allez pas dans cette approche. Voici tel élément. Ah, haine, jaloux, tribaliste. Vous nous avez rejetés. Pendant des années, on vous disait, attention, la manière dont vous gérez cette question-là, et vos sous qui s'habillent sur tes places. Non, vous êtes haineux. Nyonsolog, boye bara nyonso. Oui, tous ça obligé à boye bara nyonso parce que ils ont pays nabiso. On n'en a pas deux. Donc on a besoin d'un juriste. Vous avez remarqué qu'il a des notions sur la question diplomatique, la géostratégie, la géopolitique. Et ça t'a gagné sur la classe. Il peut aussi apprendre. Il peut aussi apprendre. Nous avons lancé des alertes. Ne prenez pas telle option. Et là, c'est surprenant. Monsieur Claude Ibalanke, Mokonzi a un comité de suivi. Il y a accord à Addis Abeba. MNS. Et après, il a rencontré Bertrand Bisimwa, en Ouganda. Au nom de l'État. Nous avons fustigé. Aujourd'hui, c'est cet accord que Bango Bazo brandit les lots. Ce sont là les maladresses. C'est-à-dire que vous avez posé des actes où étiez biso les lots à genoux. Moi, vous avez l'avantage, la crise n'a pas commencé avec vous. Mais la crise s'est amplifiée à cause de la maladresse. Vous voulez souffler le chaud et le froid. Vous n'êtes pas sincère. Si le lot n'est pas aux aliados, tout Congolais a dit que nous avons effectivement une situation dans la partie est. Tout à fait sérieux. Sentez-vous ça dans la gouvernance? On donne plus de l'importance dans les concerts, on décaisse l'argent, c'est pendant que nous sommes dans une situation de guerre qu'il y a des détournements de fonds. Nous condamnons. Et ça, on a besoin de tout sangana, tout pouvoir. Toi, on a posé tout sentir que vous êtes penza engagé. Na période où bateau va ressentir que vous êtes engagé, tout le monde, tel que je suis là, je n'accepterai. L'attitude ne convainc pas. Je ne sens pas. Nazo mona bango on dit ba préoccupé té. Motoza na matanga nazo la tsaye. Azo la tsaye mawate a okende ba boite, azo soma masanga, azo kufana na ba coin ko betaka masula ba musique, c'est ça que moi je vois. Naza ne bimbe nanda. Siko biso siko ba voisin toza na mawandeni. Ou be biso bana mi balé, ya maman mi balé toza na mawandeni. C'est ce que nous vivons. Félix Tshisekedi, monsieur Félix Tshisekedi aza capable pas de résoudre en totalité le problème, mais d'atténuer les effets. Il suffit seulement que Batia sérieux dans ce qu'ils font. Et le quoi, Liboso? Il faut que nous ayons une armée. C'est possible. Il a fait 6 ans. Botolba, 5 ans au pouvoir. Il pouvait organiser l'armée. Il pouvait redynamiser l'armée. L'essentiel des officiers, n'a pas officiers supérieurs, contre les M23 à Kala. Tous apparemment sont devenus des traîtres. Ils sont en prison. Mais pourquoi Bozo Linga bon isoler biso sur des questions de l'État? Non, État libinoté, c'est pas votre pouvoir. Bato ba okufa kuna ba ta pouvoir, te ba ba ta opposition te. Ba wonde ba kolomboka. Il faut tous s'organiser, tout ça là on sait que elo connaissent. Parce que pas si na biso zaini. On va pas indéfiniment continuer à vivre dans l'humiliation. C'est pas normal. Le Rwanda n'est pas si grand que ça. Toujours qu'on connaît des humiliations chaque jour. Parce que chaque fois, toujours on a des photos, il y a pas nabiso, il y a pas si nabiso. Bazako boma bango, bazako violé. Un homme sérieux ne peut pas en être content. Mais qui peut agir? Moi, je peux pas agir parce que si on a bien dans Mindou, moi, je deviens un délinquant. Mais bateau, bah, on a pouvoir. Pour ça, la paix m'a remboursé là. Si on vous dit attention, monsieur, il faut que ça sorte de militaire. Parce que la militaire va se motiver. Non, vous avez un pouvoir. Après, vous avez un militaire, à qui vous avez un pouvoir. Toloba qui n'a pas de pesa bango prime. Bon pesa bango biloko à Golia. T'es bon, c'est la moukobino vous avez pouvoir. Abaki si autant de pourcents. Mais ces militaires-là n'arrivent pas à se battre. Tout ce que nous disons, ils allaient justement pour vous alerter. C'est-à-dire le pouvoir et les autres sont en compte de ma recommandation, ma critique. En tout cas, ma support ta critique n'a pas été. T'as un commentaire, t'as montré ça dans la vidéo. Comme ma monsieur Toloba, il y a de cela 2 ans. Oh Toloba Lelo, il y a de cela 2 ans. Et ne, Olinga fait c'est que je ne suis pas en carence d'amour. Nana fait c'est que les relations à mouter. Parce que le lopé en jeu élection exacte. Les relations à mouter. Il est président tel qu'il est là. Moi, je suis population. Je fais pression pour résoudre le problème de la population. Si vous pensez que c'est un problème d'amour, ça c'est votre problème. Et là, on me suis pédalé, frère Zaïbo. Tu as dit que Motonion, son assima parti politique,
na bino bayi politique bolobaka mingi bozolanda idéologie ba valeur nde esalaka ke moto asangana na lisanga moko. Mobutu na ntango na ye bozalaki na ba valeur na bino ya makasi oyo bino bomandeki kobatela biso te oyo valeur nationale pour un père ezalaki parti état donc tokokanisa likambo mosusu te. opposition mpe alaki atako ezalaki makasi mingi te na ebandeli ekomata opposition tokotala yango ezalaki mpo na nini na ndenge ya bosali me na ndenge ya makanisi te te manifeste ya sele moto moko te aboya yango na nzoka nde bato mosusu balobi ndenge Mobutu abandi okende abo eza iso manifeste ya sele te atengami na boyokani na biso voilà nde wana okotala ezali mpenza bapire ya ndenge tolobaka Tshisekedi Etienne eza pire Mobutu soko otali bafoto ya liboso oyo alati boye alati ndenge moko oyo atamboli bazosimba na maboko officiel donc ntango bakabwani na makanisi te bakabwani na lolenge ya bosaleli makanisi kasi na oyo wana moto nyonso akokota na kati ya likita ya politique po alandi valeur po alandi idéologie ntango yo olungwe Mobutu akei boye kosala na Kabila ba valeur oyo Mobutu alaki nango na likita na bino nyonso bokotisaki na mboka na oyo Kabila ye nango ezobalana toloba ezozala nini opportunisme nde kotindaka bato bakendaka ou bien pragmatisme moto atali alobi te nakoki kokende to ezali ke oyo ya biso ese esilaki moya kobika eza esute libako mosusu yango nakoki kokende parce que lobe etapela évoluer na lolenge ni ozomona likambo ya liboso ba valeur nini Mobutisme ezalaki nango c'était le nationalisme congolais authentique au départ avec le Mobutisme c'était le nationalisme congolais authentique, c'était l'authenticité, c'était la dignité pour l'Afrique, c'était la discipline, c'était la serviabilité, le devoir bien accompli. La valeur wana est formée type il y a Zaïrois. Mais on est à la valeur moko il y a tango nyonso intemporel. Kolinga ekolo. Eza tango Mobutu, eza tango Kasavubu, il faut linga ekolo. Okoko trahir ekolo te. Soko trahir ekolo osali mabe. Kosali ça bateau. Devoir ya citoyen nyonso. Na moni yo za na kokoso na kosali ça. Ozwinga place mosala na kosali ça. Kosala mosala kitoko na toki pe na zebi. Ezali devoir ya moto nyonso. Soko batio esika bongisa. Bongisa moto na moto a bongisa. Wana eza ba valeur moko. Kabila aye. Nani tata liboso. Tata aye. Abengani Mobutu. Ngai nazalaki awa te nakendaki exil. Menzoka nde na lobi boy. Bokimaka nini? Bakoki koboma ngai. Moto lokola ngai bakoki koboma ngai. Parce que tingana yebisa yo liboso ke after bakoma bakombo ezotambola ADSP abimisi bato bakoboma bango bakabila so baye bakoboma bato na balisi wana nyonso nga azalaki donc asali na mibendi komibatela nzoto nzoka nde mpo na ekolo na mipesi mpo na nini nsima mwa mikolo tata na biso tata nendaka bengi biso ngai je crois Alexis Kadima ambassadeur Bagweni Mvemba bite toko tika mboka boye te esengeki toyokana nde wana tosalaki nini comité de bons offices pour le dialogue, pour le consensus. Comité wana nga azaki secrétaire permanent, nani nenda azaki président, moto na moto azaki na secteur na ye. Nde toye. Ndenge toyaki po bukanisi ezobe eloko politique ezalaka na risque te. Toke ko discuter na
intercontinental. Côté na biso ezalaki ngai Mwamba François était Mwamba moko azalaki na ministère des Finances, Vwemba, je crois na Kadimi. De l'autre côté, Herodia, Nono Lutula, Mwenze, Batonios et Aminene. Tango tolobi, toloyebisi makasi na biso. Nani Batonier Banza. Alobi, biso toza na droit nini toloba makambo ya république toza ba traite il faut baboma biso liboso ezali kokwa likambo ya koseka bito ekoleka Hérode a suspendre séance atuni président Kabila Mose tala likambo eza boye bato oyo toboma bango tote Kabila lobi te nous lobi te mpo nini mpo nazwaki baengagement internationaux soki boye koboma bango awa ekopesanga problème nde wana omoni atiki mais comme courant moko ezalaki kaka bongo à partir de cette date là chaque fois que naza koya na Kinshasa sous le règne ya Muse mpo kena kota na Kinshasa ezala bichi ngobila ezala njili nakotikala wana ti Muse moko alobaki akokota donc tozalaki komika ntango sikoyo likambo ya rébellion oyo nyonso totangi kala makambo ya Rwanda tobeti lisolo congolais na congolais alandi pe asosoli Kabila alongwe na pouvoir manda na esilaki constitution epesi ye nzela lisusu te azonga na likambo wana azwa troisième mandat te fois qu'il ndote ata kolelo boye bato na sentiment na bango bana ba interprétation ya Kabila kozonga l'esprit de la constitution wana eza kaka miyibi ya bapolitique mais Kabila sali mandat na ye siesi na 2018 ba organiser élection moto organiser élection ezali Corneille Nangaa namonaki Ngoyi Mulunda na rébellion te après ko organiser élection namonaki malumalu te oyo azopema lelo aza na biso lisusu te mais Nangaa pour des intérêts égoïstes ba intérêts personnels des intérêts mesquins po na nzala lokoso ya kotonda koleka Nangaa oyo nga namonaka nga naza surpris ya komona Nangaa akende mokolo asuka namonaki Nangaa ezalaki na Sulutani hôtel Sulutani na pokwa à 22h naiki otala baninga moko na koti na kati boye namoni bayi politique ya pouvoir ya lelo na Nangaa aoso azaki pe kirio kwa bamoni nga esango topesani mwa mbote navandi na Nangaa boye Nangaa awa ngai awa na otune mituna Nangaa alobi aosala parti politique na ye aosala parti politique akozala candidat président makambo na oloba Nangaa lokwa makila bato ekoti na mutuna ya koyi kobosana le ntango azalaki no moto akokoyeba tosololi ne boye na Sulutani baki na baninga mosumo ebele batiki bango na kesima mikolo mokolo yango kutu Nangaa kolobaki azokende po akutala mokonzi ya mboka baintere na ye epusani mikolo Nangaa ke na rebellion abandaki liboso ake kovanda na Belgique akei Nangaa se retrouve lelo place oyo abatamaki emonani kazaki na ba M23 bakosolo bavandi esika moko Nangaa alati na tenue awumelaki mwa mikolo abimi te po anoza mandefu ekoma pembe siko mandefu ekomi pembe alati tenue mpe atenu na miso bato babandi recrutement ya ba jeune je vis des journalistes bakei lelo namoni ba jeune ya PPRD bao baki ba collaborateur oyo yebi malamu bilenge wana ba rejoindre Nangaa bake na likita la bango namoni ba jeune lokwa ba Yannick Chisola o namoni ye ya tsela 4 à 5 mois namona ki ekakao na venue elandi biso asima to vandaki pe tokutani azaki na mwana moko ya mwasi tokosola na ye ye moko et Pierre moko botole mo antaba na yebaki te ke aza futur rebelle alors que wana komaki déjà recruté na ba rimajo autaki prison tolanda Ferdinand Kambere avant yo pesa makanisi na yo po likambo wana ebimi epesi bakongole pasi mais namoni Papi Tamba alobi ngai makambo na yebi yango te
ils sont na bato bazali aza moko ya bango aza la qualité ya kopesa point de vue na ye lokwa individu ko engager parti te mais moto engagé parti ezali secrétaire permanent adjoint Kambere oyo azwi maloba na kombo ya PPRD toyoka ye tozonga yo pesa biso ba méfait ya démarche oyo bango basali et quelle est la lecture oza kosala na lulengo yo nanga na bato mosusu baza kokende kokuta na M23 pote babunisa mboka na bango en image boyoka Ferdinand Kambere ndenge aza koloba moto na moto analyse bapropos na ye tomonaki Jean-Jacques Mamba ntango akendaki tomonaki MLC asalaki mise au point mpona kobwaka balobi kazaki so na bango te awa tomoni Ferdinand Kambere aza ko se défendre na ndenge mosusu boyoka ye tozonga ale ya tundu apesa makanisi na ya vato service à tout à l'heure. Les partis, le PPRD a un bilan. Les partis, il est de Joseph Kabila Kabange qui est l'ancien président de la République. Toutes les revendications du PPRD ou du FCC sont connues et écrites. Alors pourquoi lorsqu'on verra chaque fois quelqu'un aller à l'Union Sacrée, on dit que c'est Kabila qui l'a envoyé, quelqu'un va, c'est pas moi. Aujourd'hui vous dites avec Nanga, c'est Kabila. Non, les gens sont entrés pour leur propre liberté, s'engager dans ceci ou cela, ça ne nous concerne pas. Nous continuons notre combat dans la résistance contre les antivaleurs que nous dénonçons chaque jour, contre la dérive dictatoriale, contre ces élections chaotiques. Nous le disons, nous sommes là. Mais maintenant, quelqu'un a pris son chemin. Il fait sa lutte autrement. Ça ne nous concerne pas du tout. Je vous dis, ceux qui quittent les PPRD, ils partent librement. Hein? Les gens ont commencé à quitter pour accéder à l'Union Sacrée. L'Union Sacrée qui est... Alors, l'Union Sacrée qui est avec... qui était avec les M23, ils se sont peut-être débrouillés. Aujourd'hui, comme on a vu... c'est pas moi, en 2002, l'ASD, on a vu les Sphinx aller avec les RCD, Nangae aussi, avec son 9AFC, avec toujours les M23 qui est l'ancien RCD. Ça ne nous concerne pas du tout. Ça ne nous concerne pas. On n'a pas de jugement à faire à titre que ce soit tout ce que nous voulons. S'il y a un gouvernement qui dit qu'il est responsable, nous clamons toujours à ce que les choses se règlent. Les M23 étaient déjà vaincus, vous le savez. Les M23 s'étaient déjà engagés à ne plus jamais attaquer la République ni les FARDC. C'est du fait de ce régime qu'il y a tout ça. Et même ces Nangala, ceux-là qui sont avec les pouvoirs actuels dans l'état de siège, les relations avec mutualisation des forces, l'UPDF occupe chez nous. C'est même l'UPDF qui encadre encore toutes ces rébellions M23, AFCC, c'est pas moi, AFC ou quelque chose comme ça. C'est toujours ceux avec qui ils ont le pouvoir. Qu'est-ce que nous avons à faire dans ça? On n'a rien à voir, Roberto, dans ça. Ça, c'est le pouvoir et leurs alliés, ils se brouillent. Tout ce que nous demandons, c'est qu'ils doivent avoir pitié de la population qui continue à souffrir. Et si on n'était pas allé aux élections chaotiques ici, on aurait au moins déjà aujourd'hui un gouvernement responsable comme au Sénégal, où après les élections, les gens ne se posent plus de questions. Ils vont mal interpréter par rapport à quoi? Le PPRD est une entité politique qui continue à exercer ses activités politiques conformément à la Constitution et aux lois de la République. Mais les individus qui passent dans un parti ou dans l'autre, les Willy Ngoma qui disent qu'ils étaient membres du SCD, de l'IDPS, ça fait quoi? Ça fait engager. On a même vu jusqu'au président de l'IDPS. On a même les aveux de Jacob Moubaké qui était parti. Aujourd'hui, on ne voit même pas quelqu'un dire je suis allé chez Nanga comme PPRD. Personne. Ils prennent leurs responsabilités, ils font leurs déclarations comme ils veulent. Ça les concerne. Et s'il y a à juger, jugez ceux-là qui parlent. Jugez ceux qui nous gouvernent aujourd'hui.
Pourquoi il y a toutes ces frustrations? Pourquoi il y a toutes ces... C'est bien. Allez, ndeko Alain Atundu Liyongo Oyoki